Balinga mina kolo na ye lisusu topartage liloba na Nzambe kaka na kati na Biblia. Tika nkolo apambola biso na mokolo kitoko asili kopesa biso. Makila na ye ezingaka moko na moko bisika tozwami. Tozali ko beneficie bolamu na Nzambe. Apesaka mutu nyonso, apimaka mutu te. Yo moko nde okima ngo ndenge lelo mokili ekomi bato balingi mingi mokili, kasi toyebaka na mokolo wana bamingi bakolela. Nalola mboka na babulami kuna toko sangana na masiya. Nalola mboka na babulami kuna pasi bolozi ezali mboka na bandimi dola kuna toko sangana lisangana banjelu na banjelu. Nalola toko sangana baso mboka na bandimi dola kuna toko sangana lisangana banjelu na banjelu. Nalola toko sangana baso. Nalola mokolongo wana tokozala biso te lisanga liboso ya tata mpona jugement na moto mosala asali. Vraiment totanga Apocalypse 9 toyeba nini oyo Nzambe alobela biso kuna. Oyo bana na Nzambe balingi koyoka yango te, bazolanda bango kaka makambo mokili. Totangi Apocalypse 9 tobandi bongo tobandi na 1. Bongo angelu ya mitano abeti kelelo, namoni monzoto moko euti na likolo eye kokweya na mokili. Bapesi monzoto wana fongola ya libulu oyo bakanga milimo mabe. Ozomona ngo eza clair mpona na ngami kotelaka na lingala po biso to comprendre yango bien. 2. Monzoto efongoli libulu yango, milinga ebimi na kati, ezali lokola oyo ebimaka na fulu ya monene. Bongo moi pe likolo eyindi na milinga wana. Omoni monzoto wana oyo ekitaki wana ezwaki fongola yango ya libulu. Tanga fongolaki esala nde nini? Milinge ebimi lokola fulu ya munene so batumbi yango bimisaka milinga te. Milinge ebimi na libulu wana. Na moi eyindaki na milinga wana. Baningami tososola. 3. Makonko ebimi na milinga pe epanzani na mokili. Boyebi makonko te, makonko ebimaki ebimi na milinga pe epanzani na mokili. Kaka na milinga wana bakoko babimaki. Bapesi makoko yango nguya lokola ya escorpion. Makonko ekomi na nguya ya escorpion. Bandeko na nga tokei. Bapekisi makonko ete esala mabe te na matiti to na banzete, ezala na minene to ya mike, kasi esala mabe bobele na bato oyo bazangi kashe ya Nzambe na bilongi. Amen. Haleluya. Oh, balobi na makonko wana kosala mabe te. Bapekisi makonko esala ni matiti ni banzete, ezala ya minene to ya mike, kasi esala bobele mabe na bato bazangi kashe ya Nzambe na bilongi. Balingami,
zana eliki aki oza na kashe ya nzambe me moko na leo so totali soki nzambe alobi aya lelo atinda makonko bato akokota bakozala lokola na tanga Noe po mokili mpenza embrase bato ya kosakana te bato nyonso balingi biloko ya mokili babosani mokolo mokili nzambe lola avandi na lola babosani ye balandi bisengo ya mokili po mona mutu ndenge abotama naturel ekoma pasi mutu omona mutu azalaki mwindo ya kosakana te akomi pembe lokola poso ngulu okomona mutu na banzaka kutu ya milai okasa soki nini okomona mutu na batalo milai okomona mutu na bilamba alati ya mabe nzoto nyonso libanda me mama munene elenge mwasi munene tala bapapa bazalaki bato ya bien ya malamu lelo bapapa bakoma na bapapa mosusu okotali ye okasa mwana moke kolingaka bana mike mpo nini ye aza na mbongo mwana na aza na pasi akoki kosalisa ye te malamu akomisa mwasi na ye molingami makonko ekoswa bino na mokolo ya suka makonko balobi ezala lokola baescorpion oyebi escorpion soki asue ndenge ezalaka bapekisi makonko ete esala mabe te na matiti to na banzete ezala ya minene to ya mikie kasi esala bobele mabe na bato oyo bazangi bakashe bapesi yango nzela ya koboma bato te kasi bobele ya konyokola bango sanza mitano mobimba pasi oyo makoko ekobanda komonisa bato ezali lokola oyo moto amonaka soki escorpion esui ye. Haleluya. Ya solo totalaka likolo boye boyebi te likolo eza ya nzambe boyebi makambo nini ebomami wana mpona biso te balobi makonko wana ekonyokola bango pendant 5 mois sanza mitano ya souffrance balingami kimakanda ya nzambe toke na 6 na kati ya sanza mitano wana bato bakoluka liwa kasi bakozwa yango te bakolinga kokufa kasi liwa ekokima bango ayayaya bakoluka liwa na 5 mois wana bato bakoluka akufa na ye po pasi eleki kasi bakozwa yango te balingami makambo ya somo bato bafungola matoi mpe miso po liloba ya nzambe lelo ekoma kofingama malamu aketala nde bafilme ya buzoba akende kotanga na ye baroma ya buzoba oyo moto akomi awa po asala mbongo na ye po ayoka makambo na nzambe alingi te aza na temps te bato wana botika bango ndenge wana papa mama nzambe makonko yoka na 7 makonko yango ezali lokola bapunda oyo babongisi mpo na bitumba oyoki ntango bakendeke guerre ezalaka ndenge nini babongamaka na makasi nyonso na molene nyonso mpo bayebike ifo ndenge bazokende mpo baganie te siko makonko wana ezali lokola bapunda oyo babongisaka mpo na bitumba na mitu ezali na biloko lokola bikoti ya or yoka makonko wana mutu na bango eza na bikoti ezali lokola bikoti ya or biloko eza na mutu wana bilongi na yango ekokani na oyo ya bato bilongi ya makonko ekokani na oyo ya bato balingami mokili ya bato ya nzambe ebafaya patisi mokili na biso te mokili ya nzambe bato bakomisango ya bango eputa nzambe apesa yo ta ya kovivre
mutu moko apusaka yango azali te ke nga nalingi na nga te nzambe nga nalingi nasala 200 ans nalingi nasala 500 baza te oyoki me bozo comprendre te kaka bolimbisanga kaka bozobana mutu bozo kosama na monguna satana alingi takende ye moko alingi akufa na bato ebele bana na surtout bana na nzambe botika biloko bozonga na kati na bino mokilo ya nzambe mokilo ya biso te eya mokilo ya nzambe monguna azali mutu alokuta aza lokuta tala ndenge ya kokosa Adam na Eve ya kokosa Eve mpe akekosa mobali ozomona yango Satan aza camarade na yo te Satan aza ennemi na yo ayaka pembeni mpo akosa yo aza koswa yo aza kofolo mopepe botika makambo wana mokili oyo olingi mokili oza ennemi ya nzambe nzambe yozali nzambe nanga nzambe yozali mosungi na ngai naye kokumamela yo nzambe lokumu kembo na yo nzambe yozali nzambe nanga nzambe yozali mosungi na ngai naye kokumamela yo nzambe lokumu kembo na yo po ete yozali nzambe yoleki likolo na nyonso yawe najali kokumbamela yo lokumu kembo na yo po ete yozali nzambe yoleki likolo na nyonso yawe najali kokumbamela yo lokumu kembo na yo oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe na ngai aza nzambe na ngai nabetaka tolo na nzambe na ngai bana na nzambe aza nzambe na biso nzambe ya bolingo oyo alingaka biso mokolo na mokolo azobakisa kolingana misala na ye ozali kotanga mpo ozali kosalela yango bana na nzambe bokima monguna satana aza moto alukuta boyoka basali na nzambe ya solo oyo bazali koteya bino na bolingo ya nzambe oyo bayolakisa biso bosolo ya nzambe yango tolanda mokili ya biso te makonko tokomi na 8 ezali na suki lokola ya basi pe mino lokola ya batambo suki na bango ya makonko so oyoka makonko azala lokola mutu makonko aza likonko me aza na elongi ya mutu sikoyo babi suki lokola ya mwasi moni suki basuki oyo baotya lelo te bakabelo oyo eza basuki ya bato kuna baindia bazokatakata basuki bozomona mpe nde bakolakisa bino na televizio bakendeke na bandako na bango ya balosambo bake bakokoli bango bamitu bazwi basuki yango batiango na basin moko babandi kosukula oyo mpe aye ti bozolata yango wana bokolata mitu ya 1000 personnes ntango eza mokie basuki ya 1000 personnes sikoyo oyebisaka okozala malamu ndenge nini oza komiloka makambo nyonso efrene osala mabe nsima nango noko ndoki papa ndoki koko ndoki tata mwasi nzoka yo moko ndoki avi na yo biloko ozotyala nzoto na yo eza ya yo te nzambe asala biso kitoko asala biso na lolenge na ye eza teke toluka kobakisa
toluka kobakisa te lelo po mona mutu na suki ne naturel eza pasi il faut tiaka plante na mutu bana na nzambe na ndaki témoignage ya apôtre Gabriel awa nzambe apambola kuna na Lubumbashi alobi makambo ebele ozokende église ozokende fête basuki bakabelo na mutu maquillage kutu koloba te ndeko nanga est-ce que oza kitoko te oza kitoko mutu atiaka maquillage abombaka maquillage donc oza kose maske mpona nini bamona yo ndenge oza te tika ata otiaki produit elonge bebi ndima yango conséquence tika yango ndenge wana bongisa nzoto no lata kitoko kende na église mpo oke pa papa na oke luka lobiko na yo oke na bar te oke luka mibali te oke koteka nini te non okei nde losambo papa apambola yo totika biloko wana yana bi bolanda témoignage ya apôtre Gabriel bokolanda ngo malamu bokoyeba makambo nini akufaki pendant 3 jours après azongi na bomoi po nzambe alobi aya kotala amonisa bana nzambe alingi biso mingi eloba pasteur na ngai prophète na ngai nzambe alingi biso mingi kasi biso tolingi nzambe te bana nzambe bofungola miso 9 balobi aza na suki lokola basi ya basi nzambe ayebaka makambo eloko ebungi mpa ya nzambe ya te nyonso ezali lelo tala basi so babimi ke tala bafete baomamonaka babongaka nzoka ezalaka sali te na kati ya fete bolimbisanga bamama eya liloba ya nzambe ngai nazoloba na ngai bokela bafete komona bato ya mwindu ya loposo mwindu ya kotanga bango so batelatela bakoma baposo kwa ndele batelatela tala barouge ya lèvre na munoko tala basuki ya bilai ekomi ko est-ce que biso baafrikain tozalaka basuki ya ndenge wana depuis quand yana nima ya président Ghana azalaki tanga azalaki wana produit na mboka na ye eza te po bozolinga oyoka te kaka produit wana ebebisi bino bokomi batampon bapose komi lokola ngando mais eloko te bolingi koyoka te tokomi na 9 makonko yango elati bakazaka ya bibende lokola basoda mapapuna yango ezali kobimisa makelele lokola basharete ebele oyo bapunda ebendaka soki ezali kokende na etumba landa bien ezali ngala makonko yango elati bakazaka ya bibende boluka bo comprendre likonko alataka kazaka me balobi awa makonko balati bakazaka lokola basoda mapapuna yango ezali kobimisa makelele lokola basharete ebele oyo bapunda ebendaka soki ezali kokende na etumba wana mapapuna yango boluka bo comprendre oyo makonko ndenge nini bana na nzambe eza po na mukolo wana bana nzambe oyo basakanaki na nzambe nde tozomona lelo soki okimi te obetama 10 makonko yango ezali na nguya ya konyokola bato sanza mitano mobimba pamba te mikila na yango ezali lokola ba escorpion pe ezali na basende haleluya kolo yesu azwa lokumu kolo yesu azwa lokumu aza nzambe kolo yesu aza nzambe azwa lokumu